bozo continuer kotindelanga ba message ya mabe pona Malika Mania. Bolobi azandumba abimaka na mibale pele azali soki ndenge nini. Me na yebi Malika abimaka na mibali koleka mibale na yebi yango. Me elakisi te azandumba. Pona yebisa bino yango ebongi bolandanga na faire comprendre bino eloko bino bozomona na Malika eza yango te, ou bien o bozomona babengaka yango oyo bino bozomona te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba Malika Mania na kanisa bomona kaye aza na ba façade ebele. Même kaka na kati internet bomonaka aza na ba sorte ya elobeli moi différent. Côté mususu alobaka ndenge mususu na sujet mususu alobaka pe ndenge mususu. Alors Malika Mania ba message bozotinanga pona yeba ndenge azali selobino, me na yebi bien Malika Mania ndenge aza. Na yebi peke na moment oyo azali, même aza fiancé nanga azobima na plus de 2000 bali. Mais bolandanga bien oyo neti ndeko mususu wana akomelinga ba message alandisi au moins 4 fois. Alobi même Malika Mania yemoka pesi témoignage na émission ya Cynthia Kapash, ndeko na biso ya mwasi bandeko badindaki na mai moko bapesa kombo na ye. Pamba te Malika Mania aza vi moko na bandeko oyo badindaki na mai. Me azala vi moko na bango azala te, me eloko bino bozoloba kombo bozo chande eleki kilo Malika Mania azandumba. Malika Mania azandumba te. Azali courtisane elakisi boye. Eza sorte ya kindumba meza ndumba te. Malika Mania abimaka parce que azana besoin azana mwana. Sikoyo batoyo ye azobima na bango avant aya na ndako libala nanga. O pa bandako bima na bango avant ayeba nanga. Malika Mania aponaka bango bien. Malika Mania abimaka na batu oyo azana mwambongo, azana mbongo. Soki mutam o azana mbongo te, aza na pouvoir. Ou bien koza na pouvoir na mbongo. Ou bien azana kombo. Omoni batu oyo misato Malika abimaka na bango. Donc kombo, pouvoir, mbongo. De boss. Mutoyo pe ya pouvoir akoza na mbongo. Ou bien azana mbongo. Muto pe ya kombo akokoza na mbongo ou bien za na mbongo. Alors aponaka pe bilongi na sorte ya batoyo andimi balala na ye ata baponiye ata balingiye. Donc azandumba te. Bandumba eza ba obomonaka bafutie mbongo ake na ye eza pe na air nango na minute nango. Me Malika Mania aza bongo te. Ngamoko na yebi nyonso oyo Malika asalaka. En plus nazali contre eloko asalaka te. Ngai lokola si na fiancé ye na tindaki deja lettre na famille aza toujours ya ngai. Ata bomoni ye na ville azana mutu moko akiti na voiture inutile bokomelanga to bokanga photo botinda video. Ngai na yebi oya ngai mwasi na kotia na ndako oyanga motema eloko azali mutu azali. Malika Mania asoyebi kosolola. Nakanisa bomoni mikolo yo akomi na numero ya 0033. Numero ya bana poto. Ngamoko mobali ne naza na 7 mamero ya 7 pays. Alors, soki akomi nango elakisi po boyebake aza na ba monde ebele. Malika Mania soki bolandi bien bozomona elobeli alobaka. Aza na capacité ya kosolola na député
député akozala l'aise azana capacité ya kosolola na musicien akozala l'aise azana député ya capacité ya kosolola na batu na modèle na ye yango nga na poni ye po azali pe franc nanga abombi nyonso te ata azana kan mosusu oyoyo ya batu balinga Karine Mokonzi te ngai bachanga na kan ya Karine Mokonzi problème ezate po kan ya Karine Mokonzi ezape kamoko kitoko mutu nyonso anvi ya gango akoma kuna mena kati ya bolingo yanga na Malika Mania eza na kante ezape na biloko oyo bozotindelanga ba message ya pamba te botika Malika Mania libre ti mokola koya d'avance na ndimite akowumela lisusu kuna poazala kuna akoya déjà tang mosusu avant Pâques na kanisa Pâques eza musika te na 4e mois donc avant 4e mois akoki kokoma déjà awa na kanisa bomoni déjà aza na numéro ya telefone ya poto elakisi elobi ye moko pe ayebisi bino azalaka na Congo mazali mwana poto parce que tango asololaka nanga to sololaka na méthode ya bato poto na méthode ya ba parisien na méthode ya ba mikiliste Malika Mania ndenge aza wana ayebi deja ki soki azwi metro to erreur akokoma ndenge nini ayebi pe soki akomi awa auto école nini akokota ayebi pe ke première voiture nini nakosombela ye donc ayebi presque nyonso ndenge aza wana azotanga pe code de la route donc tango akoya awa akoya akozala toujours calme alors botretaka ye ndumba te soki bolingi kobengi kombo bokoki kobenga ye courtisane donc ezali neti kindumba meza kindumba te po ndumba aza na ba aire na ye na ndenga azwilaka mbongo me Malika aponaka bato oyo akobima na bango aponaka pe oyo natangeli bino oyo aza na pouvoir to aza na kombo ou bien aza na mbongo asopa mbongo atala te yango wana bokomelanga susu teke aza ndumba aza mwindu aza elongi lokola nani nyonso bokoma te nayebi oyo azali pananga nayebi aza bois noir nayebi azali mwasi ya classe pe azali fiancé oyanga akozala mwasi nanga ya libala akoporte kombo nanga na kati ya badokima na ye yango botia ye à l'aise ata aza na ka mosusu wana botia ye toujours à l'aise pe ngai botika kokomelanga na ba WhatsApp lokola si natindaki lettre nanga na koma na porte plume na Big porte plume il y a 1939 avant deuxième guerre mondiale pour respecter porte plume wana ekutaka cher papier on a komelaki pour respecter pe yango ezaba n'importe quel papier te yango wana ndenge zali boye botungiselanga lisusu Malika Mania te penga ba message botindela ngai te o bokobenga ye bobengi me pa na ngai te boyebaki azali yanga bomone na mobali bomitongisa te na yebi eloko asalaka ngai papa robo na sukisi awa botika la malamu et ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasi sabatu batampo ezatuli on a tapé coach Gisnon aussi ça yokatuli mama bolimo lobi bolimo Olimo ozasu atobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout bozolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.